qui peut pas habiter sous Kofi Olomide à l'obit que des fois dans la Cindy la belle avec un bébé. Il avec un bébé. Avec un bébé. Imaginez que pas le bimbalo allié. Donc cela veut dire maman si madame Cindy Olomide Agwepa azalaki mwana musala te. Azalaki mwana musala te. Likambo musu tozobosa na likambo ya destin bébé. Destin. Mama wa taifa Ejika TV. Tozala batu. Mama ali azali mwasi oyo mokwa wa yembelaki, asanzolaki, bafandi na yo plus de 26 ans. Bon on sala calquer. Mama ali a passé vie na ye mobimba na poto. Kofi Olomide a passé vie na ye mobimba na Afrique. Ce côté na 26 ans wana, ezali a solo que non na papier. Azalaki lié na madame Alia. Na pratique azalaki lié na madame Alia. Mama wa taifa Ejika TV. Bonjour maman Judith. Bonjour Balbine de la presse. Rien à dire quand on lobby to musika quand la lati la bonga bi pourquoi la lati na polika la lati la mobo la mo rappeler nga ba combat et belé to sala dans le passé. En tout cas na pesi mbote na babonné ya Mwimba officiel. En tout cas de passa ba o balinga kajika de la presse et la maman de la nation. Abonnez-vous massivement à la chaîne Oyabino et ko sala biso sentiment makasi. Na pesi mbote na ba étoile nanga jika baona lobaka baza chia mingi pona ngai to uti musika na bino ti lo tozali ko avancer na bino tikete nzamba lola pambola bino bozo memanga bisika tozo kendele kwa koloba mingi ezate ba kofifili na ba kofiette pourquoi pas ba griffe na ba tigresse pourquoi pas ba gola na ba goloise pourquoi pas les amoureux et les amoureuses de la bonne musique. Merci beaucoup. Maman Judith bonne santé. Santé za bien ngolo nzambe awa tozo pema mwa moke po tozani langa vraiment yango boni pe to ça l'émission na moi beau cadre ya kitoko tozo le kamoto parce que place ceux qui moisa moi to ça l'émission et to za la télé moi il a pas na biso kuna ba benga ngo ceux qui batalibanda ba zana ba saison na bango za ceux qui 4 ça moins compliqué mais biso awa tozo respirer moi mo peut pas bien za bazo batela biso to na malade et belé mais zamba pisi biso qui peut matozali. Merci beaucoup maman Judith mais c'est pas une vacances c'est ça la famille. Merci. Tant que tozala qui tozali sur la qui tira qui ba bonne relation. Parce que tozala qui ba barrière mais que là ici ba wana ceux qui boza na kata famille eza conseil na kopesa ba prince ba Holanda biso boza na kata famille momoni ke nozo simbate boluka ta mususu bosongi et moko pe bozonga ni po on ne sait jamais dans la vie parce que nous qui les aka na place moko ya okufuta nsabino ozaka na besoin ya moko ozape na besoin na yo et c'est très important. Merci vraiment. Maman Judith mais puis c'est le pendant na le mbango na ba quitter il faut la maman Judith parce que elle est bien nous devons passer ce pendant ba éclaircissement ya makambo na zala wala towa lelo to ba boye na biso ba sepela na mona zaka maman Judith na wala hésiter que vraiment ko ya pendant na le mbango ni ko ni ko le kato ko mona papa na biso Kofi Olomide a eu ko confirmer biso que ni a déjà divorcé. Elle a déjà divorcé, elle a sous la relation. Donc, la maman a dit Ali a été. Ali a été, elle maman a fait ça qui est banaki, maman si la yewa, yemba qui toi, Sanjo la qui, bah, tu peux confirmer qu'elle a déjà divorcé. Surtout à la télé. Abaki, c'est lui que nous collons kufa. Nous t'avons pas condoléances, na ye. Nous t'avons kundaye. Et regardez, suivi le cœur, ou Azalaki, ex-moi la moussa, elle est là comme madame. Maman, Azalaki travaille. Non, non, ça la domestique yaya. Vous comprendre que donc cela veut dire que nous ça n'est pas vous d'accord ma sala. Mais ma chérie. Ma chérie. Cela veut dire que nous ça na orange ça ma sala yaya. Non, ma chérie. Tu as là quelque part, tu as là sala. Ça va travailler. Merci beaucoup. Oh, voilà qui travaille. Il y a pas la bouche. Voilà le qui souligner que déjà la langue wana divorce salama biso ko tutoyeba na biso te. Donc yo ka tya wo ça qui ndeni. Non, et ça le tingai somoté parce que je savais déjà. Le moni ba ouais sali bango soma ba komi paniquer na internet, ba commencer les lango ba live, ba commencer les lango ba émission ezaba oyo bazaki kolala bazolotaka bazaga le passé. Ya so za mutu moko bo sala ka vi moko boy. Okutana na jo moko boy ya sentara yo. Ala gaga yo ke no yombe za bo fona sala yo los de mozo. So ki na ole bango bien. So ke za de bongo
ok na ngoka bien makambo eza na ok na ngoka bongo de maison sikoyo esalemi bongo te yo okontinue kaka kovivre dans des rêves de noces de maison yo olamuka olobi te sentage eseleki mwana mpe na sina boti tika na lamuka na kotinue cheme na ngai et voilà bato bazosalela live ya likambo wana eza bango bazalaki kozala dans les rêves dans le passé c'est passé na passé eyaka de douleur motu moko te yaya koyebi soki na couple ata mwasi ayebi soki ngam na boyi mobali wana yaya na kati kuna azaka ping pasi moko ezali yaya yo oyebi ofandi bato bafandi ata 2 ans kaka pamba boza boyebani banzoto oyebi kote wana tashe ezalaka kote tashe ezalaka bino nyonso mibale boyebani osala pasi te kosala pa motu kutu alingi yo na 1 mois bokabona oyoki douleur mosu kutu bokutana te bosolaka na internet aboyi oyoki pasi bato mpena bafanda bayebani banzoto panda 26 ans baboti mpe na bana ata ye mama nde moto aboyaki esala pasi te esalaka pasi mais le problème eke toza koleka mosusu baza kosala nini nzela vie eza kosala nini la vie continue mama amida histoire esilaki te ye wana azocontinue vie te. Et voilà, c'est ça la vraie réalité. Qu'est-ce que nous pouvons dire? C'est ça la vie. Alors, le propos qu'on fait le mida le baki, et qu'on choquer bango te coller la bango, et ça bah oh bazaki dans les rêves. Mais on voit la zalaki dans les rêves, teraïba qui déjà que non, awa et nous a sauté si la kala. Ça va nous souba bah na mazawana, azawa so on a le baki le bandel wana, on a le baki tete la place wana. Le baki non mwana zalaki mwana musala ya. Omuni mwana musala za mutona fandi na chema koloboy. Yaka yelangati yaka yelanga mwana musala uzolanda mwana musala yewana yaka yelanga mwana musala. Mais quand je viens les entreprises reconnues, les entreprises attends qu'on peut sanga 10 000 francs congolais naza travailleur c'est ça naza mwana musala et donc cela veut dire mama si madame Cindy Olomide Agwepa asalaki mwana musala te azalaki mwana musala te likambo mosusu tozobosana eza likambo ya destin bébé destin. Je me souviens il y a une fille ntango makambo ba YouTube ebandi biso wana tozoreve ba makambo minene na ba TV soki tolamukelaka yango kutu erebandaka mbeta mosusu tokoma misika c'est ça yesko amikotisaka déjà ntango amikotisa asali na première chaîne deuxième chaîne esimbite baye ko contacter na chaîne moko boye mukolo chaîne azana côté mukolo chaîne wana ezalaki era contacter ezalaki nano ya divorcé te azalaki na mwasi na ndako mais fi wana ndenge azosala bemission azoloba wana kaka oloba ne kaka et séduire eza mukolo chaîne abandi olinga ye fi wana bandaka koboye abandi olinga fi wana bandaka koboye azalaki na fi wana na quelques travailleurs on a coupé sa mbote déjà né on le ba boye ba miyebi déjà na minute baza ba grand réalisateur na ba chaîne na biso actuel ya TNT. Alors makambo ye banaka te ebani mwasi wana amemi trouble afundaka mobali te oyebika basi apoto nie bazalaka soki likambo ayoki ke mobali asali boye son ndenge ezalaka trouble. Alors epesaki mama na mbutu libala kuna ekufaka te ekufi oyo azalaki travailleuse na YouTube lokola mopanzi sango azokende koto atambola actualité za koto ya kei. C'est elle qui est madame la patronne de cette chaîne aujourd'hui 200K. Tu vois la vie. Donc ce que Cindy Le Cœur est devenu aujourd'hui, ce n'est pas elle qui a commencé. Actuel où au Canada azosala mariage religieux au basala kaka mariage coutumier bazosala ce mariage officiellement. Il y a Davido artiste planétaire Chema. Elle était qui? Si vous ne savez pas, il faut le demander. C'est elle qui était embauchée pour préparer ce moment. Pour Nabango. Davido Zoyoka, elle au moins, elle était la domestique. Hein? C'est ça la vraie définition de domestique. Tant que Davido Zoyoka, quand moi, ma soupe, j'aimerais que soupe, on est à la forme. Et voilà, c'est elle. Elle est quand même ba Miss Monde, ba Miss Nino, ba Miss Yoye, ba Miss Kingande, ba Miss Gosho, ba Bango Touana et Simba Kité. Alors ma chérie, pour citer, pour ne pas parler beaucoup, c'est que Koffi Olomide a dit pour moi, ce n'était pas de nouveau, je savais déjà que non, et les Alaki qui déjà depuis longtemps, ils ont battu des balinga qui va la moukana rêve. Merci. Merci beaucoup, maman la biche Judith. C'est que tu as moi, mon aïe, pour les sous. Tu as la maramba Koffi, tu as télé, maman.
toyoki papa na biso susu Koffi Olomide alobi ke depuis aza na Cindy babengaki kaka bebe likambo na babengaki kaka bebe imagine tata mobimba lokola ye omona pe ke azoniye mama na biso alia yokanisi kovanda bavandi ti baboti bana mama ali azaka romantique te atikala kozwa ta mpe ya kopase mpe babomoma na ye ta chérir ye mpe wani mibali babosana facilement yo pose question pourquoi bandi kana bakomande te nateka ngo mulai te nateka na condamné pose question ko condamnation ma chérie okobanda ndenge ba condamnation tika na sona mama balamboka na ma chérie likambo etiliza banzambe makemba ya kotimba oza saboko seko mboma batebele ya osipote ngana zalaka vraiment osipote ngana sekana kaka boye boyemenga pe cheno bomisala nga elenge bomambe mona ngo mingi vraiment na bino tebele merci beaucoup alors on a encore le mama chérie et ça que eza tekaniye existence ya mama Alia te tozala batu mama Alia azali mwasi oyo mopa wayembelaki asanzolaki bafandi na yo plus de 26 ans bon osala calcul mama Alia a passé vie na ye mobimba na poto Koffi Olomide a passé vie na ye mobimba na Afrique soko tali na 26 ans wana ezali ya solo que non na papier azalaki lié na madame Alia na pratique azalaki lié na madame Alia te. Vous savez pourquoi? Ce qu'on voit dans Katia Libala, Yaya, soit présent. J'imagine tant que personne qui Koffi Olomide 11 ans. Pas de Kokota na poto. Maman Lia, Aya combien de fois en Afrique? 11 ans, c'est beaucoup, Yaya. Okobo tapé moi na koti mbamoko. Neti moi na ngaya moi si. Aujourd'hui, là, quand je fais l'émission, ma fille totalise 16 ans. Vraiment, le 20 juin. Ma fille est née. On a beau à 6 h du matin. Kama mususu bazo rêver nanu, bazo suba ngana boti mwananga. Lelo 16 ans. Lundi, à qui présenter examen d'état. Donc vous voyez que nous, na 11 ans, on a regardé que nous avons na deuxième année CO. Mais cette femme-là, elle n'était pas présente totalement dans la vie à Mobile Naye. Elle était présente dans la vie, dans la document, je ne nie pas. Mais ça va être l'occasion, peut-être 1 mois, peut-être 2 mois. C'est pour cela que je la Koffi Olomide, Azala qui toujours sali na tous les salités. Il y a un tali makambo ya bas. A sali boye, a violé Kindandi, a sali boye, à quai gauche, à quai droite. Bon, la de la rabasson na minute au kakande to le babouye. À quai gauche, à quai droite, à zondi, à yé, na minute. Mais depuis Mama si à côté na vina, est-ce que vous avez makamwana? Et pourtant, tant que makamwana ya koloba, a sali Kindandi boye. Il était marié, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, rien ne reçoit dans Zaki marié, Zaki. Ce qui réellement 26 ans qui existence il y a solo la vie à moi en balwana moi en balwana n'a pas scandale bon côté ce qu'on parle là musiciens ils vont les seuls avoir des scandales tout autour des femmes vraiment ça c'est vrai ils vont les seuls avoir des scandales tout autour des femmes autant nous savons des problèmes si vous n'avez pas attaqué ma banane l'école va se faire diplôme nda ke États-Unis na banane ba ke tanga université Nazalaki ataka ndenge atie bongo eza ya Noël na ezala ka ndire ndele le Noël utotea elitoi vraiment mama Sylvie na likambo ya Noël na ezala kaka on dirait kaka lelo oyo nde ya Noël utotea elitoi la lutte soko landi mama wana okoka to compliquer crise soki surtout ba leva yote ezala leçon est-ce que nana ketchup akolo bakaza irezi na point d'interrogation dans sa vie privée na bangote mais pourquoi elle est toujours amère et là on dit les gens la mona masona que me refanda pe na poto et là on dit les gens zangai et donc mon côté amida de base de famille aux ana muongo elle-même elle avait des moyens
de base pourquoi elle est toujours présente na côté ya mibalo nzamba pesa lelo aza na caméra pourquoi ko le bakenombo na vie politicien na téléphone na ngana poto pourquoi aza na Congo eza leçon monene ça peut être vrai atikali ko savoureté na Congo peut-être na monde et ça la musicien mo côté yindi bolingo lo ko folo vraiment ko folo média yindi bolingo mais ceux qui demandent na âge il y a 67 ans na 8e mois 68 ans alengeli mo je t'aime alengeli mo bébé le qui azala qui na manque azaki na souci ya moto ibisa que je t'aime matin vraiment. Je t'aime soir je t'aime pourquoi je t'aime du tout et bébé tu es bébé peu importe ton âge donc azaki na problème wana azaki na manque nango pour ceux qui totali bien mutu ya âge wana alengela mo je t'aime yaya na ndanga bébé je t'aime yaya ba mutu ko kosala mi yaya azala prendre je t'aime reste no so ko ofele pa na yenga yaya zanga ofele nikolo na ngoma na pesi yombo bayaka na bango mais yenda alengela mo bébé alengela mo je t'aime c'est kazaki na problème na ngazaki na souci azaki koluka kipe merci. Bref, papa M. Kofi à se retrouver. Merci. Bon, tu as chuté moi, tu as bébé. Après, tu as à se retrouver parce que à retrouver moi, au fait, le but qui est passé, il m'a 18 ans. Na 18 ans, parce que scandale, il y a soana. Oh, banda ko le katuto tu a fait le midi, Sindia Zaki Koyoka. Mais Sindia Tiki. Sindia continue à dire que je t'aime. Sindia continue à dire que bébé je t'aime. C'est pour nous dire que nous aussi des femmes là, nous avons notre part dans l'histoire. Et ça, leçon moi-même. La définition, il y a patience. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Moi, je dis politique, elle a vraiment beaucoup plus que ma maman. Merci. Parce qu'elle fait vraiment aider moi, Mouké na net, et Mouké Simba Lelo. Pour eux, on appelle moi Mouké na ma papa la biso 2000. Ok. Le but mercredi, on te connaît pas. Toi, tu te vois qui joue, papa la biso 2000, c'est parce que 2000, on a bien la milliard de demi. C'est vrai que le conseil présenté l'Ibessa dans Zouzi. Par rapport à ma propos, il y a quelqu'un qui n'a pas maman la biso blanche. Et brusquement, tout le monde, papa la biso 2000, si, avec pour présenter des excuses dans le réseau. Genre d'excuses wana ezala ki pona kotuna kaka bolo kobe kotuna kaka condamnation ou bien qui d'excuses utaki vraiment au fond du cœur et utaki au fond du cœur parce que preuve que après lobby boyo mona ke lobby sala ki be mission tout lobby so ka sala ki angweza na ebité ceux qui ba ingénieur ba ko ki coacher la biso ba image wana ko zala malamu mingi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ que je présente mes excuses au pasteur Marcelo Tunasi. Mes propos ont choqué. Lors du décès de notre maman Blanche, je présente mes excuses et réitère mes condoléances. Que Dieu vous bénisse. C'est avec beaucoup de regrets, avec larmes aux yeux, que je compatis avec mon frère pasteur Marcelo Tuna. Azongela ki ayeko sala émission moko keno ba appelle le cas qui belé ba passer ba komi ko chieye ba komi ko benga yo tu devais t'excuser tu devais alors yango wana azala ki obligé à senga pardon na ndenge à côté de Nilesi ngana moni ki eza biso mo ne topesaka de Nilesi mapika parce que omoni ndenge oyo kolukanga c'est ça c'est parce qu'actualité zali omoni na koki ko peut profiter na bosani kingape na caméra na profiter na caméra na yo pour na se faire voir na bandi ko ba n'importe quoi pour babonner ya Mwimba BM Mwimba officiel BM Mwimba officiel BM na komesa na kaka ba remarquer nga ba changaka ba mususu ba sepela nanga vraiment ba mususu ba s'attirer nanga ba mona keno ndenge nini mais na ko profiter te ce qui est causé dans ces malobaka actualité on a yebi te on tant que ça qui pas à Kofi na bando lo ba poser tranquille parce que na maîtriser moi makambo ebe mais awa na ce qui botuni ngai moi c'est Marcelo akufi na makambo na koyeba te mais na lobaka ka molimo ya mama bana 4 epe manakinya ndeto zolo baboye akomi kovimba ndeto zolo baboye beauté wana se déformer ata lelo ceux qui batena cimetière ba lobi ba fungola cercueil ya mama Blanche à cause de la ndenga za la publicité. Elle a déjà changé. C'est pour vous dire que non, Moutaloba vanité de vanité à cause quitter. Vanité de vanité, c'est la vérité. Je n'ai rien à dire. Que son âme repose en paix. Alors, Deniles, Yeze Sengelinde l'État à Zomutuna. Il va même pas y avoir l'État. Parce que Deniles, c'est un balalibo. C'est pas interpellé. Pourquoi Zongaka?
bainterpellaka ye mpe na makambo ya mike te azalaka très malin parce que soki ayebiki asali mabe asala nini azalaka rapide ya koya mbangu kosenga pardon mbangu makasi akosakana te akoya mbala moko aye odemande pardon déjà soki moto odemande pardon namoni Joël Tatou atie déjà la page na ye topesa bapesa chance vraiment ntango Joël Tatou atie apesi na page na ye bapesa chance parce que Joël Tatou na Marcelo babanda oyokana te mais osentir amour ya frère aye kocompature bato ya bongo nde tozoluka peu importe aye kocompature na ndeko na ye na niveau ya douleur osentir que no auti mosika eza teke aye mpo na makambo na ye te azwi avion uniquement kaka mpo ya kolelisa ndeko na ye alors yango nde tozoluka akokaka mpe koprofite na occasion wana atelemi na chere na ye atelemi na bamindele balandaka ye na mwasi na ye abandi mpe kokretien moninga na ye communauté esala nini eyoka na profite na moment wana te alobi te moninga na nga azolekisa moment moko très difficile je suis obligé de faire quoi nazwa vol natika nyonso nazosala nazalaki en pleine soki campagne nazalaki soki en pleine nini voilà le meilleur ami atobomelaki nga papa na moment wana na otika na oyamba yo na obosana mpe makambo nyonso c'est ça oyo Joël asali eleki nyonso na kosenga na bato nyonso presque tosala oyo Joël asali mpona 2010 masheri na nelo obaccédere te zambe moko nda kosuki mpe na ye ya mibale eza ke biso bato bajournaliste to bachroniqueuse toyambaka 2010 tocontrôlaka baplateau na biso soki omoni oyambi invité akomi kodéborde na baparole yo ndo oza chef ya plateau na yo contrôle c'est ça contrôle parce que na minute oyo tokozala oyebi ke jika alobaka bien tamosu jika alikaka nga mais tant que yo moto oyambinga yaya nana pouvoir te yonga naza na sema kono c'est ça yende chef à plateau ngam na landa soko lobi ke jika place wana esimba te ngana ko zala obligé na landa oyo lobi c'est que soki le kaka to moni yango c'est que na montage bakati te c'est que ba sepelaki et pesa bango ba maman j'ai dit que ce peut te rejoindre moi mukesi mais on m'a déjà le cas qui comment na ndenge na matanga maman na biso blanche ndenge ba tetaki un peu ba presse à ligne qui était vraiment que j'ai image, qui vraiment un peu coincé, si je peux dire ça. Il n'y a pas que me pense ça, ou que mon peu dans la presse à ligne. Et ça là qui est bien. Et ça l'est bien passé, hein? Ma passe. Bon, ça me ça là. Nandinga ma bête ailleurs. Bon, ça me ça. Bah ça là, bah bien la pexer tout ça ba image. Tout comme ma casse. Oh, quoi comme ma passe, je m'en fous. Tout comme ma casse ailleurs. Pourquoi saboter bemba moi sabat babana na bazolela oya mwasi wana bazuye directement na hôpital bayena yena tata Raphaël depuis maman na ya kufa atika likolo baté loko moko te jour wana na moni batele min église ba prier pour na ye parce que ça trop faible bino rezobo mo comprendre loko wana te souci na bino za la visibilité ya ba chaîne na bino bo bakisa bambongo bo bakisa babone bino rezatera yebi bino mengo bo vivrak y compris moi ça sur les réseaux sociaux c'est normal parce que ma sœur a une loi au lobaté na matanga moi signé à l'église de la compassion mais à la liboso nous ce bon on a beaucoup condamné l'église de la compassion ya loba ke le côté il faut zaki kaloko le mona bitinda croisa ki ne mabo Marcelo qui mena gauche chacun à gauche qui mena droite chacun à droite nous c'est seulement qui on est la compassion pour décider si ko bon condamné nan nga moko en tant que muto chaîne YouTube nga moko na ndimina lobi que non go is good. Maman la vie je t'ai dit is good. Non, c'est que ma chérie vraiment. Maman je dis tout que des peuples le moni papa la biso ba route kasongo. Merci. Akufa ki nzela moko na à peu près nzela moko maman blanche avant maman blanche. Mais une semaine ou bien une semaine de nuit. Ah bon? Oui. Akufa ki à peu près ba moi oka ya wana. Mais Kolanda vraiment ndenge congolais lobeli likambi ya mama blanche on dirait ya pasteur Barout Kasongo bazobeta ngo pe un peu kara ndenge bembe bilili pe le kite mais to ikana matoyi ke et bembe déjà ya kila Kinshasa ozo trouver un peu nini bon côté Barout na kozwa moi réserve mingi Barout azali baoba Barout aza n'importe qui te na histoire ya église tabernacle bato message Barout aza parmi ba fondateurs. On se comprend. Ba pasteur Dioka, baza ebele. Parmi ba fondateurs il y a message. Oya ba branamiste, oya ba tiaka bijou tenini il y a za fondateur. Mais c'est pas ça qui est que a continuer toujours na kata message wana mais azwa William Branham comme Jésus mais a représenté liboso te ndenge bandeko na biso ba branamiste ba représentaka William liboso te ate ko sala temple na kombo ya Barout tabernacle
ezalaki près lokola message mais babanda ko chape ba mèche mais balataka toujours bilamba milai babanda ko sala même ezalaki muani mais likambo ezali wana ezaki omoni bino bolobi biso penza toza trop nzambe soki likambo eleki na gauche biso tokoya te soki likambo eleki kote wana bapaye biso soki likambo eleki kote kuna tosanganaka te soki likambo eleki kote kuna biso na bango toyokanaka te bango bapagano biso bana nzambe c'est normal mpe soki likambo boye ekwei kaka bango na bango je crois que babranamiste nde bakokende parce que baza lisanga moko mais neti bato areveil loba bafondateur mpe lokola bapapa kankenza lokola papa na biso nalingaka mingi nakomi kobosa na kutu na kombo na ye rockman ye mpe ndakokende en tout cas nayebi te soki bata ya lelo osomona presse soki presse ekei kaka ndenge basalaki bino kuna mpe bazosa po place na koyo kotela bino te boza mal répété mama boza mal répété aboni na Jika bolimbisanga je vous dis la vérité boyebi ke Jika alobaka vérité na sa molangi pembe internet toza mal répété omoni ke politesse tozalaki nango na bandako na biso tozalaki mal élevé tomoni yango na internet siko na internet siko toyo kobakisa matalana toyo kobakisa je me fais pour que les gens me remarquent toyo kobakisa biloko misato wana yaya epesi biso makambo moto peli c'est normal bato baza sérieux tout ça na pembe na bango c'est normal mais souvent moi on beta c'était ka place wana que biso ba journaliste ils ont mal réputé ba ko pesa bango sur makasi wana on la biso ba image siko te bana ko jouer makambo de ça ndenge na tayo moko yo ko siplier bango te ke ba pesa biso te image yo to bondisa mama eza moi passe mingi eza moi passe mingi place wana nazana elewa koloba te mutu na mutu moni monde na biso tokendaka oya biso tokendaka oya biso tokendaka mais oyo balobi ke no kuna te ya ngana oloba ni chance ngana kendaki te yeyo ala musinga tongo dada to bonga to ki jour ya komisa bembe mama blanche na lobi na ko kende ko zo image ya moyi on dirait na yebaki nazaki na mbetu na lali on dirait na yebaki alobi mais yo lobaki ngabite na ko zo image ya moyi na yuki kati na ngebi importance nino ke sa na image wana ya moyi bapa bana na bazolela na répondre na porte ngabi na okende na ngati epe okende zoka siko so tokenda transport ngeza la pamba na ba embouteillage ngeza la gaspiller pourtant na kati na ngana milo belaki déjà que image ya moyo ina uzwa tu madame na sale lango analyse mais image na ye que na kembe na filmer be na uzongo te parce que je voyais de l'euro bala ne basa na biniche na place na imaginez maintenant aujourd'hui je pars je laisse mes deux enfants vous pouvez imaginer makaba bongo ko lekana sima na ngame est-ce que bokomicha na place ya bana nanga bokomicha na place à banana bokomicha ça passe mille c'est comme ça moi je peux vous dire que non il faut être tellement très sage et mettre ce que nous sommes en train de faire c'est très important ceux qui va boire les biso place c'est que place on les a biso les lieux comme atana matanga ba théâtre ba kuma kuboya ba internet ezaka ba place nous yeba ke ba théâtre ba kuma ezala ta makata journal ata chroniqueur za kufi ceux qui ba parents na ba za sérieux famille za sérieux ba kuma koboya ba kuma ba bozela nan cameraman moko camarade ya ba mande auta kufa ba cameraman ba zo ki manchité maza cameraman tokendaki wana bazuka ba image nga moko nazaki tellement malade mais comme aza mwana oyo tozaki kosali bamisio bele banda kotambola Naomi ya bana Kevin babanda kotambola na bango na yebaki mwana na mingi ezaki obligé na kende mais baparents na ye na famille na ye na sécurité baboyaki vous savez aujourd'hui ozomona mutu ozozela neti nga naza grande sœur na yo naza gravement malade na okata motema nalingi na yo ozozwa image ya ntango nazobunda na pasi ya kokata motema ozwi yango ozwi pe image ya ndenge na kati motema bazoke kutanga na morgue na sima ozwi image wana otie yango na TikTok na yo véritable otuni pe papa na ye otuni pe mama na ye na vraie famille est-ce que ekosalema c'est normal biso nde toyebaki ntango naki kozwa image est-ce que c'est importance nazo elonga moyi puis na tiango miniature est-ce que c'est important on dit que bana on peut pas fouiller sur internet soko tellement na muke wana azoki fulara mama na ye na ndenge ayaki nango na ndenge bakendaka zaki nango kawo
azoka ka obele ya soki na mita natolika bana wana donc na rebite soki na bande tout na cette dame là c'est qui je peux plaider une femme inconnue comme ça la banda komitia na peau ya ki maman nazota la douleur voilà c'est normal les places non soit pimela bino matanga baroute c'est normal on a koloba que non to bongisa ndi misala na biso parce que tout ça le baby sala et baby à cause ya mbongo à cause ya babone à cause ya visibilité ya internet ya les passe moto akosabilité internet ya les passe on a koloba ya mama. Merci beaucoup maman ya biso Judith autre bonus qui te lengela qui vraiment to sur la sur simbi ba point vraiment moi et belé mais quand ba ka le temps c'est l'argent quand vous ngonga donc on vous mettez parce que to zaka na bon moi to kuta na lisusu to ko nobela pe lisusu to ko traîner vraiment to nobela pas parce que makamba ko sala les appels moi mingi vraiment pour les cas la gente va le balamboka na to ko mako chito to ko mana suka to ko ko vers la fin ya moko na biso alelo nde na lengela ki esalama. Et là, on a koloba o etali Koffi Olomide congolais to linga vérité. D'abord pour comprendre que Koffi Olomide Zabaoba par actualité à Maman Blanche même concert à faire rigoler longola qui angoté. Actualité il y a Maman Blanche et ça qui passe pour longwa. Mais le 17 Koffi Olomide a quoi cette actualité Maman Blanche. Parce que bah que ceux qui Koffi Olomide ça la qui émission on a fait mais to za kana Maman Blanche. Tu le mais Koffi Olomide Kosiango, Koffi Olomide Zabaoba, Koffi Olomide la légende. Tolanda, Congola linga vérité histoire et ceci là. Koffi Olomide a un concert na hippodrome de Paris. Eza tokoloba, eza stade où ezali na 100 000 places. Place au bato ba salaka ba course ya ba chevaux. Ezali panangu bate Koffi Olomide cause la deuxième artiste au azobeta na place wana. Alors vous imaginez alors autre qu'on retenir que c'est très important pour papa Marcelo na koloba ki ata ce qui mi balé l'église la compassion ba kolanda biso oui ba que tout ça de cœur avec vous ça nous arrive tout ça bibembe à côté les mains tout ça bibembe bon moi aujourd'hui c'est maman hier c'était Maman Blanche peut-être aujourd'hui soir c'est moi. Peut-être demain matin, c'est vous. On ne sait pas. Tout ça, on ne sait pas l'heure, seconde, minute, éviter. Nous sommes journalistes, nous sommes internet, nous sommes merci beaucoup, ma chérie. Et voilà, merci beaucoup, très cher fidèle internaute de Mumba officiel.